Bemba nande ko boy nani ndeko Vital Kamerhe bakei kolo baboye basoda este o bazobunda bitumba bakamata kasumbongo na banki te bapesa bango makuta wana bango bakele kofuta bango yango mbongo bimi Jean-Pierre Bemba na Vital Kamerhe batembeli na katikati bakaboli mbongo yuwana Vital Kamerhe zipar na ye Jean-Pierre Bemba pa zipar na ye toye kotala na politique mosindo l'ennemi pe makasi bo bazobuza bitumba eza Jean-Pierre Bemba na Vital Kamerhe aloba na yango ndeko nanga totuni Monsieur Bemba totuni ndeko Kamerhe comment député oyo boza kopesa $33,000 bozo kokokata mbongo na ye te mais soda oyo bozopesa $100 ya pamba bozokata mbongo na ye. C'est pour dire qu'on a besoin d'affaiblir l'armée. Basoda va décourager bakitisa minduki pour que bango bakota kuna ba bénéficier ba carrière minière peuple bana Kongo boye tala kibuzoba ya politique ya boye makambo ya boye bino bozoyela biso na lolendo biso tolobi na biso boye Monsieur Tshilombo ayebisaki biso oublions le passé Monsieur Tshilombo ayebisi biso kala mingi te awa soki nazwi deuxième mandat makambo voyage abu bien mais lelo na 2 mois pamba akonzi 14 fois voyage na 2 mois pamba 14 voyages na 6 mois kotala ba voyage combien or mbongo wana déplacement ya président de la République soki ekute muke ezwaka biso $2,500,000 na 14 voyages asali Tshisekedi a dépensé déjà na ba 20 millions de francs de 20 millions de dollars. Est-ce que mbongo wana soki tozango to renforcer armée na biso ya Congo bakabunda to bakabunda te awa Tshisekedi ake kosala bakori ya ndenge na ndenge ake kozwila biso batu oyo bakoya koluka nga nazo comprendre te mutu boye tobenga ye na andeko na ngai Monsieur Jean-Pierre Bemba Monsieur Vital Kamerhe baza na complicité ya mabe mpona mboka na biso boto boye te oyebi malamu ke Jean-Pierre Bemba awuti kotinda mutu na ye Jean-Jacques Mamba ake korejoindre M23 naloba lelo boye Vital Kamerhe pa ake na ngambo ya M23 mission na bango ezali nini Monsieur Tshisekedi azokoyeba politique malamu te bangala bayebisa biso nyamali akalisango alalaka na kati ya lisango awa Kamerhe a rejoindre M23 Jean-Pierre Bemba a rejoindre M23 awa basoda bakomi complice alinga luka dialogue wana azoluka eza mpona kotrouver solution ya STT Fayulu lokola aza mutu ya mayele biso tolobi boye Fayulu sata tumutombele boto boye te je n'ai jamais vu dans ce pays un homme constant comme Martin Fayulu. Je n'ai jamais vécu dans ce pays un homme très amour oyo atona bolingo peuple congolais sikoyo mutu aboye tokabona ndeni balinga te biso na nsima ya Martin Fayulu bandeko il faut tozala mayele lokola Fayulu atikali constant lokola Fayulu atikali toujours likolo baennemi bakolinga badisperse koma ya Martin Fayulu ngai nazolanse message na bakongomani nyonso bakolanda biso na ta tozali totika badivergence totika badivision totika bahaine totika séparation tokanga tozala mutu moko mutu oyo aza na pouvoir aza pete lokola mikate aza pete lokola pose soki totieli sérieux akosundola pou mais lokola bayebi ke tokomi makasi
bakomi koluka moyen ya kobanda kodécourager ya kosala séparation ya kosala badivision ya kosala bahaine nyonso wana décourager lamuka to eside lokola tocomprendre yango lobisi bango bakitela bango na mayo awa ndeko na nga boyoka ata balobi ke Kabuya azosala gouvernement lokuta monene. La loi elle est la clé. Qu'est-ce que la loi dit? Avant de nommer le premier ministre, la première des choses, on va voter le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Jusque-là, le bureau national est en train de voter définitivement. Parce que les députés sont incomplets. Monsieur Denis Kadima, Langwa Kamasanga, à Kelikocha, élection, il y a tous les deux territoires. Territoire ya Masimani na province ya Kwilu na territoire ya Yakoma na province ya Equateur. Élection faut être la malefait puis avril. Voilà na malamu. Soki basali élection le 28 avril. Publication résultat ko na mois de mai. Kaka na mois de mai wana bakosala ba recours. Les cas na cour constitutionnelle ba valider ngo après basongi. Na mois de juin va voter bureau définitif de l'Assemblée nationale. Tango va voter bureau définitif de l'Assemblée nationale. La mois de juillet, informateur a commis sa premier ministre. Est-ce que nous avons informateur a commis sa premier ministre. Premier ministre pour appuyer sa gouvernement. À la canonnade toujours. Équivaut à 3 mois. On a fait la consultation. Il y a ma partie dans le regroupement politique. Ce qui premier ministre a fait une consultation dans le mois de juillet. Il faut appuyer le gouvernement dans le mois d'octobre. La Mouka ne tombera pas. La Mouka ne tombera pas. Il faut que le gouvernement tienne le mois d'octobre. Quand on va complicer le gouvernement le mois d'octobre, le gouvernement peut avoir un fonctionnement à soit 4 mois pour la cause de la plan de fonctionnement. Ce qui est dans le mois d'octobre, plus de mois, ça ne peut pas être en décembre. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui m'en ont. N'attendez rien. Et là, comment comme nous va couler au salama, et ça t'est. Mais l'Ikamoko Kamwa, Biso, Telabi, Fayou, Nabiso, le corps va passer 5%. Ah, Fayou, Moubala Mayele, la Moukoye. Aïe, Biso, Biso, na Sainte-Thérèse. Boko risque va passer à 5%. Ma pesa, tu vas passer. Bakay compense à 5% pourquoi? Bon, l'Ikamwa, vérité des îles, et si là. Abimi c'est deuxième pourquoi? Ce qui t'a fallu avoir mon pression. Nous sommes là, Boba qui dit sa puissance à Fayoulou. Mais le corps a fait la zone Nzambe. Nzambe a son peuple à Tchela Simanaye. Voilà ça toujours Likolo. Les lois boyés. Quand elle est même à tout ma personne qui Fayoulou 5%. Azumi Touka. C'est là Martin fait le commis, c'est là Yama. Donc c'est quoi révélation? Bomba. Dans Koufa de House, il est commis palais royal. Maman Martha Kene, Mabé. Kamere Akene, Mabé. Champion Bemba Akene, Mabé. Odissé Kabouya Kene, Mabé. Mais Yoka Makambado Kilokuna, Lamuka Oye. Maman Martha Oudi récemment Awa. Kokuta Nana le président du Martin Fayoulou. Bomba. Akola Manyoso Koya. Mama Martin, ake kokuta na nkumu ya mboka. Ake kokuta na Serge Mboka. Ake kokuta na Moïse ya peuple congolais. Moïse ya peuple congolais. Tobenga kaye Matidi Fayoulou Martin. Woto bote. Akei ayebisi mokonzi mboka boye. Fayoulou. Yo mayele leko ebele. Na yebi outa Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi aza kozo mayele na sima yo. Ni des akozanga. Okana mana Chilombo. Pour travailler na ye. En commission vice-président. Wanga yebi se Mama Martin. Obotanga kamibeko ya mboka. Na mibeko mboka na biso. Kobanda premier article
ya constitution tina 281 article makambo ya vice président na Congo ezalaka Maman Martha changé alobi lokolo lobi bongo oza pe na raison toza na posa kaso za primature Fayulu na zone te toujours na makomami ya mibeko mboka mibeko mboka lobi premier ministre autaka na majorité pa nga naza na député te badepute na nga bakendaki élection te na magie nini na mécanisme nini nakokoma premier ministre na mokala etombela pa lelo soki nakomi premier ministre c'est-à-dire nga moko Martin Fayulu nabuki mibeko ya mboka bana Kongo oye bokende kuna bino moko bokende kosala bakonstitution na bino ngai naza na posa napesa baprogramme nalakisa peuple ndenge nini batambusaka mboka napesa baproposition na ngai pour ke mboka ekende liboso soki bomoni Tshilombo lelo akomi koluka akutana Fayulu tosala partage de poste c'est parce que aza na posa te aza na posa biso toyeba te makambo nini ekomamaki yango bitumba ezobundama na ese bomba ntango lisolo ya dialogue ye Tshilombo comprendre bien ke eloko ya liboso fona kolinga yeba accord nini osinaka na Rwanda Fayulu akolinga yeba accord nini osinaki na M23 Fayulu akolinga yeba accord nini osinaki na EAC Fayulu akolinga lamuko ye siko biloko wana epesi Tshisekedi match acha na nzoto alobi soki toke dialogue lokola Fayulu mayele ezi ebele nga na kozanga eloko akoloba Fayulu pa alobi boye soki tozokende dialogue wana ezala inter-congolais c'est-à-dire biso na biso bacongolais s'il faut kosolola lingala tokosolola soki na Tshilumba tokosolola soki na Kikongo mpe na national tokosolola mais toboyi komona barwanda na kati ya dialogue ya peuple congolais bana ya mboka oye bana ya Kongo oye nani mokonzi na yango Messi Antoine Tshisekedi azokoka te toke plus loin bomoni bandeko enyo sacré bauti kokanga badepute provinciaux ya Mese Moïse Katumbi balobi na biso bango bato basalaka médiation ya M23 bango bato bamelaka M23 bamessage toyebisi bango clair M23 avant Katumbi soki bato na ye bakutana M23 porte-parole ya M23 alobango bien na lingala ngai Monsieur Willy Ngoma naza membre ya IDPS poto boete c'est-à-dire soki kokanga moto ya liboso foto kanga moto ategelaka Willy Ngoma carte ya IDPS toboyi te kokanga baimplike eza malamu mais na ta bozokanga bango bozote bango wana peuple congolais oye peuple congolais oye na ta bozokanga bato wana bozote bango wa ya suka ekonanga Monsieur Kagame ami sévère impéré ye wana andimi kozwa 4e mandat na mboka na ye Tshisekedi mpe alingi alanda likolo bapare na ye parce que pare ya Tshisekedi eza Paul Kagame abenga ye partenaire boto bote babetele mutu wa Sinata de Martyr boto bote nata yo ozwi Rwandais koye na ye na kati ya Congo oke na Stade de Martyr bato babeti nzembo na Tshilumba babeti mutuashi bameli Tshichampa bameli Tubuobu baleti belebele se kokonfirme aza pare na yo basala feti bandeko na biso bafisi mokoko bayemba yo nani oboya Kagame lelo tala mutu boyembeli nzembo tokande ennemi ya peuple congolais tocomprendre que avant tobenga Kagame ennemi ya peuple congolais véritable ennemi ya peuple congolais c'est Tshilombo poto bote parce que comment yo zomona mutu azoboma ndeko na yo oli obutala ndeko na nga tosala malamu bituma ya Kongo na Rwanda eza lokola mutu aye kokanga nani mobali aye kokanga mobali na mwasi na ye
Boto bote. Mobala uti na ndako na ye, aye kokota tina kati ya ndako na yo. Akamati mwasi na yo. Banda kobeta biloko. Yope uti koto utaki, koye kokuta mobali wana a fragrance. Mobali aza likolo mwasi na yo. Bolio c'est l'action. Yo kebenga batu. Oya kolongola mobali yo aza likolo mwasi na. Musoba te. C'est la même chose. Oyo mese Tshisekedi azosala na Paul Kagame. Comment muto koti na mboka na yo? Azobima batu na yo. Azomyokola bango. Azobebisa. Azoviole basi. Yo pour lakisa ki mobali. Okomi kolela libanda. Ana Congo oye. Ana ya mboka oye. To comprendre que soki Tshisekedi azobunda bituma na Rwanda te, c'est parce qu'azoka conseil ba Rwandais. Nanda kwa Tshisekedi alala kana ba Rwandais. Alia kana ba Rwandais. Batu babokisa nda kuneza ka barua. Ba Rwandais. Siko mutobongo bozela asenga tena. Ana Congo oye. Troisième message. Bomoni bandeko na biso bazobenga soi-disant ba professeur. Bomana ndeko mbata. Yakozo bandeko njoli. Me bandeko mususu bakomi ko convaincre ba étudiant. Mais bango ba bosa na teka biso peto zaki étudiant. Boto bote. Biso na 2015. Wananga na GD. To bunda kutu bituma koleka oya lelo. Babosa na teke biso peto uti na université. Kanda bétidia biso pera mutu na biso ezali. Babini ba convaincre bétidia pour que tango bazobanda kosala ba loi pour modifier constitution bétidia ba tomboka te. Mission Tshisekedi ezali aluka ko bouger constitution pour que abeta 20 ans la pouvoir. Et Tshisekedi makambo ya Kagame kozala muke koleka boya constitution. Boto bote. Oui. Osali ba corps na yo. Bobomi peuple congolais. Lelo makila Congo etangi likolo pouvoir na yo. Silisa 5 ans na yo kana bisaka ke. Kende. Soki omeki kaka buzoba. Hey! Mukolango ekozala bashala. La muka ne tombera pas. Ingeta. La muka ne tombera pas. Ingeta. Merci beaucoup Ndeko Kabuya.